Bandeko na biso bana Congo balingami bandeko balingaka ke Express TV mbote na bino bisika bozwami o ezali chaîne na bino eza ko promouvoir surtout langue na bino ya kitoko lingala toye pona ko partager ba message ya kitoko o to bandaki na tina na ko ronfler tozo continuer toujours na cadre ko ronfler bandeko comme mon mécano biso to mesana ko saluer na avant to konto lobela émission na biso to ko bana émission na biso na bana na ko pesa bino mbote bandeko bisika bozali salut bonjour les Congolais bana Congo boza wapi mbote moyo wenu ya mbote zeno za zingi losako bandeko shalom pe kimia ndenge na lobaka toujours vivez paisiblement bo vivre na kimia bo vivre na esengo so dépend na bino en tout cas bandeko Nage Fabino abo luka kimi ataba conflit ezali balobi la paix n'est pas l'absence de conflits mais c'est la paix qui gère les conflits par les moyens paisibles. Toye babata tout abato tolinga ko gérer ba conflit na biso na ko garder silence na ko mema kimia et ko sala bien makasi ndeko to luka kimia to luka ko yeba lolenge ni to ko sala pona ba vina biso to zala malamu to zala bato to za vraiment bato to la souci na nous premièrement ya ba vina biso lolenge ni to ko tambola mikono lolenge ni to ko lia malamu pona ko éviter ba maladie pona ko éviter ba promo eza ko nuire ba santé mikono soto luka ko lia bio ba fruits ba légumes to melaka mai malamu ya onde ko sala ke to zala en forme sous to baxi marche quotidienne to tambolaka o mona ke ko sunga biso miku ezo ya makasi ndoto malamu osali lolengo wana na mibali na biso na basi na biso na bana na biso o mona ke famille ko vivre na harmonie moko ya kitoko ndenge nzamba lingaka. En tout cas na zana esengo na zongi susu lelo na cadre toujours ya kolobela eloko etungisaka ba sommeil na biso ezangisaka kimia na sommeil au lieu de la paisible comme déranger pour la nini makambo eleki ronflement tango eleki ndeko journée na ope ekozala malamu te otango ronfle mingi bapongi ezokata na mama zoningisa nini soki ozoderange na ronflement oke mosala ozomona ke operde mo baénergie okoya kozala nango soki okombataki ronflement ozolala na kimia omona ke énergie wana ekomema o journée momba mpo kolekisa journée ya kitoko vraiment tosala très attention totelemela makelelo e dérangeaka biso e perturbaka sommeil na biso ba symphonie wana ba mélodie wana ya ronflement en tout cas soko yebi yango oza na bon endroit po tongi topesa solution tongi topesa eyano na mituna na bino en tout cas ndeko benga mama benga papa benga baninga o nanu bayebi te makambo ezoleka na ke express faire découvrir bango ba réalité ozoleka na ke express ozoluka ba solution po mabota na biso et vivre na kimia 20 à 40% bat ba ronflaka na monde y compris biso ba congolais to ronfla makasi ba grand ronfleur eza biso po na ni to melaka mingi ba facteur nyonso o ezo causer ronflement biso ba congolais to se retrouver na kati to melaka masanga mingi pe to melaka na retard to liaka toujours na retard to liaka ba fufu no mo ke lumwe tondi na retard no mo na ke tant rolala ba ronflement bandi to za ba tout monde to linko sala ba exercice te to gagner ba poids ebele tant to gagner ba poids ezo sala ke to ronfler to ba facteur na nyonso kati na biso ba congolais ezali to melaka ba cigarette ba papa cigarette ba maman super ba congolais ba comment melaka ba cigarette nyonso te ezo sala ke tant to rolala ezo simba te ronflement andeko en tout cas ba facteur wana eza possible to éliminer ngo pona nini to ko éliminer ngo po esunga biso to la na kimia et améliorer même respiration so tant to lala et puis dans la facteur mususu bandeko ba place to lala bandeko so to nettoyer ba chambre te ba poussière eza ko bota na ba chambre na biso sans se rendre compte bandeko to respirer ba poussière wana tant to lali yango zo mona ke to ronflaka biso ba congolais to nettoyer ba chambre tant to nettoyer hotel matema o mona ke zo sala o pe bien to eza malamu tension eza la contrôler na ba mouvement ko zo sala ya misala hotel matema ko fanda nde to zo boya ko fanda eza handicap monene pour la santé na biso nettoyer place o lali o mona ko ronfler te bongisa mbeto no chango na position bendo to l'accent na vidéo précédente en tout cas to landa ba makamus na pesa ki avant pena on ko pesa lelo bo mona ke to ko kata complètement ko ronfler bande vraiment bozala bien bisika bozali nzamba pambola bino to koti vraiment la sujet ya na biso ya mokona lelo
ba biloko ni to kosenga na biso kolia biloko ne senga biso to sala po to arrêter ronflement na bakisi eloka sika na lobi ke ba chambre ezala propre to éviter ba poussière ezo permettre pe ronflement eya tant kolale siko na biloko esenga tolia faut to contrôler ni to kolia mikolo so po esunga biso tolia ka ba fruit na légumes mingi abdeo ya fruit na légumes en tout cas to kotisa ba poisson eza bien pour la santé so kolia ba poisson mingi oliaka pe miel otia miel na batina yo miel eza bien oliaka pe ba okonsomaka huile d'olive eza ba huile la qualité ya kitoko ozolambela ngo biloko ekosunga yo soko oliaka pe ba fruit lokola ba anana eza na jus ebele ekosunga yo mingi epi okonsomaka ba biloko ba peppermint na français babengi la menthe poivrée ezali bien ekosunga yo ba biloko bongo soko okonsoma yango dans le quotidien souvent et que sunga yo pe pour améliorer situation no ya ronflement il faut qu'on évite ba biloko e kalinga bino ba mafuta ebele c'est vrai biso to linga ko kalinga d'une manière normale en tout cas c'est mieux to tchaka biloko mingi na ba four salama soso no wa saisonner ngo bien ko tchango na four poisson no wa saisonner bien ko tchango na four to éviter ka mafuta ebele mafuta na désolé ka pe na mongongo na biso zo na ba santé na biso zo ba biso ba poids quand ba poids zo mata yango zo sala peke tozo ronfler mingi to éviter en tout cas biloko mafuta ndé na lobby to éviter ba biloko vraiment o alcool ndé na lobby ekosunga salela huile d'olive liaka anana mingi liaka ba biloko eza na peppermint ekosunga yo ekosungolo miel ezanga te poisson ezanga te vraiment eza très important ba biloko nazoloba tant ozo consommer alcool okoki na pe kotika ko consommer alcool ou soit consommer ka ba alcool na ba grandes occasions mais ce que na ba temps normal boy tika alcool mais soko lingi alcool melango 4 heures du temps avant olala mais soko melaka alcool mbamo okela mbeto nde olinga te oko ronfler na esko na pour solution mususu ya malamu eko pe ko sunga pona ko éviter ko ronfler to sala kanil bandeko to consommer ka vitamine C okoro melango ya comprimé okosoma na manzone na kotia no lien na C pour mesate soit pe okoro ko sala la vitamine C na ba biloko akolia biloko mingi neti ba fruit na tangeli bino ba nana ba ni za ba vitamine C yango la consommation ya fruit eza vraiment très délicat pona ko sunga biso to zo ba vitamine C o esengeli ko aider biso pe ko contrôler situation ya ko ronfler pozo mola blocage ya voie respiratoire na biso et yaka tant voie respiratoire est comme bloqué yango moni ba ronflement et yaka mingi pozo mona à partir ya sinus na biso sinus ezali lokola ba mikuwa o eza na crâne na biso soko ezali bloqué eza malamu te yango tant toujours consommer vitamine C rôle nango ezali nde po efungola ba passage eza bloqué et permettre biso to ronfler te to lala na kimia. Vitamine C eko aider makasi pona ko dégager le sinus toana. I sinus ezali lokola bami ku eza na os na biso. Eza bami ku eza na crâne na biso, je m'excuse. Donc soki tozo consommer vitamine C eko aider yango ezala dégager. Vraiment tout ça l'effort mais la vitamine C so on comme en comprimé te liaka ba biloko eza na vitamine C na kati ba fruits surtout o eza na ba vitamine C na kati e ko aider o makasi to ça la habitude pe susu o vitamine C pe eza na e ko sunga pe système immunitaire na eza la boost pe ko favoriser santé respiratoire na yo. Système immunitaire ndé na yebisa toujours yango nde esalaka ke ntango ozozwa maladi ozobika soki ministère no ezali boost eza makasi ata maladi eye okobika epuis ata bamaladi eza koya ndenge na nde ozofutala bamaladi ya ndenge na ye okozala vraiment exempté ya bamaladi wana mpona nini oza moto oke okonsomaka vitamine C ezoprotege mpe nzoto na yo ezoboost système immunitaire na yo. Et le lendemain, tu reçois au sala pour éviter qu'on ronfle. Avant, on l'a de kozwa malala na yo pena ba orange na yo. Sala ngo pena na maboko bien appareil à jus. Au pressé jus orange, au récupérer jus. Mais la jus orange ya naturel. Oh yo mo sali à partir ba fruit et ko aider yo pe au ronfleté. Au repos au sala so ba tranche na ba anana au katiango en tout cas 1 heure avant là au lieu ba anana na yo bien au mona ke ko sunga yo au ko ronfler mokie
toza pe l'habitude ya kolia ba biloko kwa ba brocoli, toliaka ba citron vert, au fini moi citron non vert au meli et ça là yo bien. Et puis bah poivron rouge et d'arrapé contre renflement et puis bah papaye bah fruit à papaye so ozoli yango mingi et ko sunga et ko améliorer respiration na yo. En tout cas eza très riche en vitamine C bloko na tangeli bino eza riche en vitamine C ba fruit wana eza malamu tant ozo consommer ngo avant au lal okomona ke et ko sala une grande différence na situation na yo ya ronflement. Et ça vraiment élément moko ya positif oyo ekoko memelo solution malamu pour na ronflement na yo et s'améliorer. En tout cas to utiliser solution msu na yeli bino ezali nini, to utiliser makasa o babengi ya eucalyptus eza makasa moko eza vraiment médicinal esungaka na makambo ebele e réduisaka ba inflammation et amélioraka condition respiratoire na biso eza vraiment malamu. Amazon atekaka ba l'eucalyptus wana makasa wana atekaka yango pe atekaka ba huile nango ekosunga yo oza nango besoin ndeko na kotalisa bino astuce nini bosengeli bosala na base ya eucalyptus makasa nango po esunga bino bo dégager ba voie respiratoire lompo bo tika koronfler. Elo ni osengeli kosala ndeko okosala ndenge ni ozwi makasa na yo wana ya eucalyptus ozwi kelke makasa otokisi yango na mwa recipe moko ya mokie ezala sani moko ya mokie kaka okosalela pe ba soko oza na l'inhalateur à vapeur ou bien jusqu'à sani moko ya mwa mokie oyo okoki kopermettre okoka otya monoko na zono ekota na kati ozwi makasa otokisi yango ntango etoki bongo ekomi mpena moto ya makasi ozwi opusi monoko na zolo na kati ya sani wana ofiniki mwa serviette na mutu ozo respire ozo dégager respiration ozo respire makasa wana solo wana ezokota yo esungaka makasi bavapeur wana ntango ozo respire yango ntango ezokota na zolo na monoko ezozwa na elongi ekosala yo malamu ekosoulage yo makasi ekoaméliorer respiration na yo ekosunga yo makasi méthode wana ezopermettre nini enettoyer basinus na yo avant olala ezonettoyer bamikuwa na yo ya crâne avant olala yango ekosala ke au fur et à mesure ozosala yango okomona ke okoarrete na koronfle ntango olalaka pongi. En tout cas eza moyen moko ya kitoko bokoki kosala ekosoulage bino makasi mai ezala moto makasi bosala yango mutu okitisi mutu na yo okouvrir na serviette ozo respire vapeur wana. En tout cas ekosunga yo makasi ekodégage voie nasale na yo ekoréduire bainflammation ya zolo ekodégage vraiment voie respiratoire na yo malamu ekokombattre mpe bainfection bactérielle oyo ezali virale et fongique ekosunga yo makasi ndeko sala yango mikolo nyonso. Astuce mosusu na ye nango ezali nini na nzela na bafruit ndeko soki ozosala bafruit oyo ava ya kolala omeli yango ekosunga yo makasi ndeko. Mélanger des carottes biso toyebi carotte zwa mpe lisusu des pommes ozwi des pommes na yo ozwi un quart ya citron ozwi mpe un bâton ya gingembre oyo tobengi tangawisi et puis tasse moko ya jus d'orange ozwi babiloko wana nyonso otia yango na mixeur na yo omélange yango vraiment bien bandeko emélangeame bien après opase yango obwaki ofini jus obwaki badeshe sala sikoyo drink na yo jus na yo ya kitoko ya komela avant olala omeli yango mpena na esengo nyonso ndeko komona kolala lokola bebe ronfleme bando okende au fur et à mesure ozomela ezalaka ata osali lelo ndeko obosani na yo toboyi kosala baépisode sala yango mpena ekoma vie na yo routine na yo melaka jus wana ndeko yo moko kopesanga raison okolobaki en tout cas baconseil ya mama Blanche esali melaka jus wana bandeko kosunga yo obosana mpe te lisusu ndenge na lobi na yo bafeuille wana ya eucalyptus melaka sala yango na vapeur na moto nyonso pemela yango soki opemi bongo osisi kaka kopema bongo omeli mpe jus ya carotte otie carotte pomme citron gingembre na jus d'orange na kati mela yango ndeko
pesa nga raison olala kitoko olota bandoto kitoko en tout cas tosala effort omona ke zolo ekose dégager maduto azolo ekofungwa ma respiration ekosaméliorer okolala kitoko lokola bebe bandeko na suki wana te oh su nazoyela bino astuce mosusu ya kitoko na nzela toujours ya makasa ya manga. Makasa ya manga ndeko ezali très médicinal et edaka na maladie ebele mais nazobeta sete na bandeko baza na situation ya badiabete bandeko makasa manga eza efficace esaisaka makasi mpona bato balingi koprevenir bamakambo ebele soki oza na diabete olingi kosala makasa manga ememaka babénéfice ebele mais yo kosalela makasa manga tous les jours te tellement eza makasa manga ekokitisa to ya sitono makasi ekomela osusu handicap soko oza moto ozaka na diabete sala makasa manga osaleli yango lundi ozongi so ata ti vendredi kosala yango mikolo nyonso te mais na bandeko oyo baza na situation ya diabete te mais soki oza mpe na situation malade en tout cas fo mona médecin na mpona bato oyo bazoprévenir baza na bango na situation baoronflement okoki toujours omelaka no bakisi te salela makasa manga ezosunga wana naza na témoignage bandeko nazopesa toujours baconseil bayelinga témoignage kitoko oyo ezali ke mwana azalaki na situation ya ronflement ya makasi bavoi respiratoire na ekomaki bouché batielinga mpena video mwana azopema bandeko na bangi nakomi panike mwana azopema ronflement moko meme ya mikolo kutu bien azopema malamu te mama na yebisinga ke mama blanche mwana nde eza boye docteur salobi opération même mama azalaki prête mwana ke na opération nga nabi te ndeko osala bongo te est-ce que yo oza na makasa manga te bisika ozali lokola azalaka na Brésil atamboli Brésil azalaka lokola kaka Afrique amoni boye banzete ya manga asengi banzete ya manga ye nango na ndako asaleli yango atokisi tomonaki na kotokisa ezalaki na efficacité te napesi ye conseil ma yo lokola oza makasa manga ya vrai bongo sokola ngo kaka ndenge ezali sokola ngo mpena bia longola bapoussière kotokisa yango lisusu te zwa yango kaka blende yango na machine nika onka na machine ndenge eza bongo melisa mwana kotya mpe mai ebele te ndeko asala ye kaka lolenge wana azwi ka makasa manga akati yango na maboko aniki yango mpenza bien atie mai mokie abanda kopesa mwana manga au fur à mesure na minute oyo tozoloba boye mwana na opération sinite eza te mwana tiki koronfle bavoi respiratoire efungwami vraiment eza témoignage moko epesi nga esengo epesi nga na courage na continue kosala bavideo mpona koaide communauté mpona koaide bato soki tosauve ata ame ya mwana moko bao mosusu mpe bakolanda basali babiki vraiment même nzambe akosepela na biso tosala effort ndeko ntango naopesa baconseil naosala yango te kaka mpo naloba na nga kaka namona nazwa baview te nga nazali mutu na kana uti kosala baview boye te kosala bayoutube te soki nasali yango mpo namonaki posa namonaki manque ya information na communauté il fallait quand même nasala quelque chose mpo ata na miso ya nzambe amonaki oyebaki opartage esalaka malamu oyebi ozopartage soki ozomina basolution eza vraiment très malamu vraiment bandeko makasa ya manga soki ozwa toujours na situation ya koronfle à part babiloko natalisi bino avant makasa manga mpe tozwi témoignage na nzela mwana na biso auti kobika na makasa manga azali mpe koronfle makasi mwana ya mokie ya moins de 10 ans azoronfle lokola mpaka ezalaki nini bavoi respiratoire na ekomaki bouché azalaki na basituation basinusite respiration ezalaki malamu te mais à partir ya makasa ya manga tomoni ke ronflement wana ya makasi ya mwana ekatani mwana azongi normal opération benga basale mpo bafungola bavoi nasale eza lisusu te mwana abiki yango wana azokonseye bino mpe oyo amoni aza na makasa manga ate eza ya kokauka ngai na ndako wana aza nango ya kokauka mais eza problème te nayalakisa bino nde nasalaki makasa manga na ngai bomona ezalaki ya kokauka mais navandisi yango na mai ntango navandisi yango na mwa mai ezali mwa ba 1 heure 2 heures du temps elembi nazwi yango kaka mo na toxi lisusu te tocomprendre ke kotokisa ezodimine yango efficacité nazwi yango kaka na toxicité natie na machine na ngai natie mai ya moto na kati mai tiede kaka naloba natie mai ya tiede natie kaka katikati ya verre na ngai natie na kati na mélange yango bien après na presse jus wana ya manga nabwaki makasa nameli ti na ngai ya manga esalinga malamu ezokontrole tension malamu ekoaide barespiration ezala malamu yango ezosala ke ndenge barespiration ezozala amélioré à partir ya makasa manga yango ezosala ke ntango olali bongi okoronfle mwa ndenge nalobaki obongisi position ya mbeto
osali ba exercice na yo ale bakisa susu ba jus on a laxi ya liboso soko ozala moyen osali ya carotte ya pomme na car ya citron na gingembre na jus ya orange omeli yango soki mpo se retrouver na makasa ya manga osali makasa manga no ndenge nga nalakisi bino bandeko omeli yango okomona ke ronflement na yo ndeko esili mama kolala na kimia yo mpo kolala na kimia okomonaki okokoma moto kodevelope baénergie makasi soki olamuki okosala mosala kitoko okozwa meme de boulot okokotisa mbongo ebele mpo na nini sante na yo eza équilibré ezali saine nzambe apambola bino bandeko tokomi prochainement na koya sikoyo prochainement na série ya bavitamine oyo esenga na so tomela po togarde nzoto na biso malamu mpo tozala mpe na carence ya bavitamine bainformation mingi toyebaki te nzambe azosunga biso na koya prochainement na kolobela ntina na bavitamine oyo eza très important na nzoto ya motu nyonso tobakisaka basupplement po epesa biso motu ya nzoto makasi po vivre malamu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse, que Express TV bo partager vidéo, bo liker vidéo, bo s'abonner bandeko po pesa nga courage na continuer koyela bino makambo kitoko oyo ko améliorer ba santé ba nzoto na biso ya ba famille na biso tozala toujours en forme. Bozala malamu, tomonani mbala sima. À tout à l'heure.